Sikoyo, de bon de toya, ce qu'on a quartier latin. Moi, tu as tout tambola. Tu comme il a quartier latin. Toi, comme le quartier latin, c'est colère au yé. Quand même, n'est-ce que des gars, Mibeko d'Alaki va loin. Qu'on a des coups de souka à Mibeko. Il y a solo. Qu'on a des Alaki souka à Mibeko. Ah bon? Donc, yo ye au yembi aussi ici, kota la dansezité, que solo la peine à dansezité. Oh! Bah, moi, la peine binomi balena dansezité. Donc, on a Mibeko qu'on est à la qui peine donc, c'est pas mon bongo. Donc, attends-toi à. Et là, au soir, au soir 12, soit Bengano, na mis soit Batou, soit on soit pétam sous giflé. Donc, donc, comment on est tous à votre fan de boyo, mon mot bauti mikiliba au tala papier gagne. Na ya on appelle ça bonjour. Aux le zap c'est penabo. Aux appena le zap c'est penaba au tala yo chez yo. Eh oui. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Et c'est ça la mission? Oui, Salama. Voilà. Mais t'as ma mon batana mon frère. Pour danser. Tu danser c'était battu mikiliba au tala vie. Yé le rôle eba na batongo, ya les gars ça neti. Ngana eba na bango. Azwa le zaps. Eh. Azwa na le zaps. Ah. Biso te pesa biso ba méchant. De no robeta on va beta en bataille qu'on a télé pas na pesa batumbote. Ya pesa na batap na go. Ah. Ça ils a chéri, ils ont travaillé. Sur relation na Kofi Zaïnen. Moussa Leli na patron c'est tout. Ah bon? J'étais travailleur chez mon patron. C'est tout. Mais c'est quoi assez comportant il peut na mon autre comportant à part la loi. Ben dans 3 ans la fin na se comportant comme ne ba tout ba yebi Kofi na se comportant là. Aza Kofi Olomide o ba ba yebi. Comportement des aïeux. Likonda na bino kitoko. Te côté likonda pena donc côté wana likonda deux fois terre. Après ça na hein. Mais il y a des lois côté wana ndeko simba. Loi bilanga na ende ko mekate poso côté na bilanga na ye. Soit aux 12, soit on appelle aux zaps, soit à Bengani, soit au comprendre yo mo ko. Mais ça va tu souviens ndo linga ba danser kana kati wana. Ah mais ba timbelo te poso timbeli yo tambolia. Ah bon? Soit Timbelo, soit Yemo, bandina ou béton au Yemo. Donc, on a consolé même pas danser. Consolé ça que tu danses. On danse à Zobin, à Yo, télé, nous autres la danseuse. Oh, Otani. Ah, quand tu as la danseuse, ceux danser Zobin, à Bissot, tu as danser ma danseuse. Ah, Bazébola, ah, tu quittes la sauté, celui-là, ça a vu, bokeh, ma solo, pour développer. C'est Bazébola. C'est comme Bomi, tu n'as répété, mais. Pour la nibo, tu vas basi, tu sola na bango, tu vas tout répéter. Au mitou n'andeni bilanga nae. Ngaba danser depuis na kota quartier la tena na bima na yebi ata 5 combo ba danser c'était. Tata 3 na yebité. Occupé bon. Occupé bon on a le Cameroun. Ngana continue période AC Milan. AC Milan na petite na biso za na États-Unis soki bimbo. Ouais. Les deux on a yebi ba. Les restes au batikali na bina ba komona. BBC na webe combo BBC ta comme na maison mère. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Sandra Ali n'attend que et pas JB Nene ouais ba combo Sandra Ali. Donc ça on a tant que tu t'es on soit tant wapi. Ah, baza et pas naïe, baza pas viram. Donc même na bango pe ba attend libanda boy ba fita ko so sabina attend libanda. Ba mo ko donc on m'a dit na podium. Ba koto. Bino koto. Donc côté bino boza ni suna bino ko tala côté bango bazate. Ah mais on va l'appeler que esclavagisme quand même. Ni suna bino ba garçon ko tala côté ba fi ba fi pe ko tala ba classe ba garçon bazate. Ça on a stratégie ba garçon ko la podium ba fi na sima podium. Ouais. Donc ce qu'on a donc c'est que à contrôler bino tout. Contrôler bino tout. So mais qui ko so ça. On va la danseuse. Yo on s'appelle un chanteur ni so yemba. C'est pas le lobby qui n'a pas la table sur son bourreau. Ah, il ne pas bourreau, tout. Et pas soleil de brondo. Yo, danseuse, non. Ah, président, là, rien. Attends, petit toi, rien. Président, là, rien. Ah, petit toi, là, il s'est un peu à Koufa. À Koufa, on a un moussala, à Koufa, on a un Cameroun. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Ma camarade, il y a un camarade, il y a un bassi, il y a un libanda. Awa. Komeka kutute. Donc basi okutia komeka kutute. Komeka kutute. Basi bendela biso basi baya. Bendela biso ba camarade mais moi c'est un mouvement komeka te. Parce que sur coup de foot peut bêtir. En tout cas
Il y a Keba Kaka. Il y a Keba. L'homme se pèse à la rampe pour moi coup de foudre, mais Keba. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Mais j'ai talanga il est kinayo. Na bandeli via zéro. Likolo ya mobali oyo. Noko jipe kolembe banate. Fungola miso. Likambo fami bapekisaki na boyaki koyoka o. Mobali azali beta l'hôpital ma. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Non bien, Brondo. Bilo on a pas ça, on a bon on teke et je m'a maintenant na matoi. Bon améliorer. Hein, bon améliorer moi ba voilà bilo. Soit Jimmy, maintenant ma femme va changer en gamme. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Non bien, Brondo. Bilo on a pas ça, on a bon on teke et je m'a maintenant na matoi. Bon améliorer. Hein, bon améliorer moi ba voilà bilo. Soit Jimmy, maintenant ma femme va changer en gamme. Non, voilà. Voilà. En tout cas, voilà. Mais, qu'on appelle qui écoute quand même Baloa, quand même Baloa mouvement quand même. En tout cas, le mouvement, ça respect na Bamikolo, respect na Moussala, na le reste est taliété. Oh, maman. Étalié. Oh, ma danseuse étaliée. Étalié. Marty, c'est Missem Souba, Babota, na danseuse à Zaïkot. Ouais. Tout bête à peine boya. Comme moi, de bateau, il dit que. Chanteur auto, un tel azaranda comme on a dansé. Oh, donc viens mon étalié. Étalié dans les Camerounais. Bolingo va trouver partout, retrouver Bolingo dans Moussala, na classe, partout. Si on peut empêcher mutu balingani na. Si on y a tant de place, il y a Baloa. Où est-ce qu'on place au blanc, non? Mi be quoi na on est-ce que ça on est. Bon, na mona qui est normal hein. Na mona qui pour moi, c'est normal. Donc, moi liberté. Moi liberté, puis moi légèreté, moi bon. Ah, donc nazaïko ça. Oui, sali musala na yo, les restes équipés. Où t'es na danseuse linga na yo. Ceux qui après conseil, bouquet de nos boîtes. Attends, maman, baïwe ça je sais. Étaliété. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Différence, c'est ça que bilanga ya. Il y a le président grand-père Kosimbate, Zaïko Kota Pona Sala Oyolingi. Yotembe ozui azalaka muninga na yote pe na kotikala ozala muninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobe la vie. Tolobe la vie Papi Gen. Émission kitoko oyo il faut kolandaka pona kopesa makambo. Yango to bisibino ki azalaka muninga na yote. Na kotikala pe kozala muninga note pe to kosala pe compte yozafa quoi ngai as artiste donc voilà ça ne va pas non ngai chez Lamputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie ngai chez Lamputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie pe na kotikala jamais kozala muninga na yo. Donc tout le belande vie. Papi Gen. Toko. Deyo Brondo, nazalaka moninga na yote. Pena kotika la peko zala moninga na yote. Papi Gen, tolo bela vie. Gumu chuchu, supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolo bela vie. Mister Siatoli. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga note. Papi Gen tolo bela vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. WS Production, Willis Yonga. WS Production, Willis Yonga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango.
Après c'est bien mbote bande ko bolanda kabiso na Tolobe la vie officielle. Vraiment un grand merci. Na bilo nyoso oyo bovandaka, oyo bolanda kabiso. Voilà. Lelo, j'ai un grand plaisir ya koyamba po na bino Deo Brondo. Deo Brondo zali moto yo na musique na biso azana parcours moi moulayi. Alors le to meka ko solana ye vu ka makambo ezoleka. Vu musique na biso Amerobete absolument moi les solo mouké. Voilà, merci la grande équipe à Tolobe la vie. Washington n'a pas si on botte belé, merci. Un grand merci encore à Pino aussi Agostino. Nazomo Nambala Moko, il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo. Pourquoi n'est pas là le merci encore na Jerimbo na Canada, ma émission Lingara Yango Jerimbo ma parcours ya moto, toye ba vie na ye parce que bango baza ba vie oyo ba bomba raté, bango za polele. Il paye Diego Kao. Un grand merci aussi à Kinal Maleko, la Pession Botebele. Voilà. Nous avons invité Nangalelo, Deo Brondo Boni. Ouais, ça va, Nazalaka Moninga Nayote. Ça fait longtemps, hein, tout le monde a dit. Très longtemps. Boni, santé, ça va? Ouais, ça va. Nangolo Yanzambe Nzamba ça la grâce nae, donc ça va. On a trop qui chasse qui n'est pas bamba. Ouais, pour la marabna au sala kuna. Marabna au sala, il y a une présence nanga moropo. Ouais. Absence c'est ça la rappelle. Au tchèbe pas Q, au tchèbe pas Q. Voilà, oui, marabna au cas d'engezala. Quand tu as la moto gérer le makambo mais c'est difficile. C'est très difficile. À ta membre famille c'est difficile. En tout cas, c'est très difficile. La famille que tu commences au Kabana. Donc, nous voulons vraiment sur le terrain. Voilà. Deo Brondo, les gens qui vont tomber sur Yo. Au but que na romo na oboye, hein? Na romo na oboye. Yo moko pona yo moko. Oyo linga ko zanani. En tout cas, ponga na ndenge yo ngana oyo ngana kanzi. Yo moko pona yo moko linga ko zanani. Ngamoko. En tout cas, on a un professeur. En tout cas, pour un professeur. Pour un professeur. Un destin changea et puis on a du mal à artiste, musicien, chanteur. Yo ça mon commune Barumbo natif, né grandi Barumbo. OK. Bakota babundu ya babudu samba. Sikoyo Deo Brondo tout solangano. Mouvement de Bosso Beta que ça mouvement ni oyo kota que ça mouvement oyo yebana to bon to cha oyo yebana anti-choc donc outi ba ba église ba quartier ba commune après anti-choc. OK. Anti-choc ça combien des années? Anti-choc na koloba na kota na anti-choc na koloba na ba 80 93 94 ba 94 93 hein. OK. Ouais, na umeli penza to sali ba reprise ya biloko ya ba fifimo fude wana zaki na nu asa longwe mouvement za sko na ngola na mouvement na to sali ba reprise nango après to sala ba banze momo boye après to sala susu kala mwane maleke voilà après wana nde sikoyo anti-choc au kotaka au sala pe test ndezala ba mouvement tout na kota na sala na passa ba test na oyimbi na bu habité tete yeto zuye na mouvement ouais sala pe na test ça li test na lettre de demande d'emploi ndezala kaka. OK. Oh donc qu'est-ce que ça les années wana ça na demande anti-choc ba senga pe na demande d'emploi tampo ngai mutazo kanga ko feli baba na pese mbote place aza via Zagina Mikili, pauvre Wali na pauvre Fifi Balungwe, via Tkelka Ye na Betibis na Skola. Na pesi bango ambote place baza sur la émission. Tango via tindi message pas ko faire li baba, on a ba vie Micha fait à son âme, ba vie Sadiko. Bon bo c'est la recrutement, ba master na bino artikali. Donc on a ozon na des petites. Après nakenda obeta na banda beta na JBC musique na okese moya ba joka na matonge wana mutabe manga zozo malaba soliste ya Kester Adayala moi na Barumbu Pelisusu bon à partir ya wana to beta lever les doigts anti-choc à partir ya lever les doigts na ko faire les babande ko ya au pointenga petit zo yemba bien ça na besoin na o sara test no nzemoli na sala test na ngana nzembo ya mouvement wana alena na sala test na ngana alena si na tango via ye le wana si ba confirme ba pesa na mo ba répertoire après na sali ba test na banzembo via senga yike na yebi nzembo matai meka yebi nzembo ya maka mata na mati
il est qui n'a pas. Premier studio au salaire dans Nzembodi. Premier studio au salaire dans Meko. Ah non 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 Nzambe. Premier album il faisait on a ma vie Anjili. Pour toi on a tout Anjili. Tout le pendant on a Anjili. Ah parce que bata bozito voilà. Album wana période wana na Meko pe na période ya bana lunda vient na biso na bossa na kombo na arape talar boya makamba balunda boya yemba yepe na nzembo na album oyo pimbo donc c'est quoi album wana oyo bimaka oya tala mwane maleke wana zaki bosi bo voyager to no voyager te wana na to voyager te wana to sai kaka wana koti Nairobi tuti Nairobi ve tamukati tamukati kwa Diana EP personam ayaka ozabi so toke Nairobi kolonga Nairobi tanto yesi ko nde to sa siko eloko tala mwane maleke wana rigo makengo ayo ozabi so ndito siko mikili siko premier mikili na yo koma mikili okima te non na okima nde na carrière moulay jeune na mikili sur 17 ou 18 ans donc ba okamwanga donc yo ba dans son bilan elo mona bana beta bwana mona mukezo yemba bien bon mikili to komi pe to beti fe bandolo grand-père alinga to beta bon ningezawa na chanter fo bocha nzembo me petit so chenzembo okima tenga bien vient okima te ta chanzembo na kima lisus bon zo mi chaboyo kana lo wata to anda fona biso na biso mi bali sika moko vie na mon elo mo boy to déchiffrer to bani pe ko déchiffrer en vie mi chawana vie ko faire le baba kota boro ya bien ya yo nga déchiffrer si vient ya nzembo na bien ya bien nzembo ni kede sol on a ça dans c'est bien mais ça maloba moko na makasi osambela watonga bi avec catholique 100% bien na monya ngopena après tout on a cassette na poko nango vie mi chef d'orchestre mais cassette est pas vie vient auditionner banzembo sili après ça pas Philippe Gezi après ce quoi to fan na boba via allo les nzembo na yo il faut on les dans studio kolon nzembo les dans studio bo déchiffrer et sili bakita les points de kota ben cinéma les jours à chant ndengo wana kaka après de bondo bi que yo tamboli trop oui bien vous avez parcours mulai parcours ya mulai siko yo na anti-choc ka ça combien des années anti-choc na wolo ba de 80 92 na longwe na na longwe na 99 dans 7 ans dans ça 7 ans non 92 na longwe na ouais na 99 dans ça 7 ans 99 ouais on sait combien de voyages na anti-choc na poto voyage moko mais en Afrique na tamboli okay. Après un moment grand prix à Kangama rapé en Afrique et tu en tout cas Afrique na tamboli trop na anti-choc sikoyo émission biso normalement toujours ba carrière aux années histoire pour moni anti-choc comment histoire si c'est ça histoire so ba 1000 livres anti-choc comme on a chawana kati voilà sikoyo to betara ba histoire a biso za non vérité waza polémique te ezaka histoire ma amdé les quand ba sepera ba parler zalaka bo mamso ba yibakate voilà sikoyo comportement il y a boziana envers ba musiciens y compris na yedara ndeni poto tout non ngona tito okende tito ke ba dozo comportement ya grand-père vis-à-vis ba musiciens pour na oloba il était un bon responsable azaki un bon papa parce que dans le voyage sur le na tongo donc il faut la déjeuner sur la zawana il faut à mon amour tout quoi donc azaki na un bon responsable et puis bon so ça il est musa na ça va quand na kaka ko il est retardé ko embrouiller pe masolo na été c'est tout so embrouiller masolo na ok zéro pardon voilà tu as malembe déjà côté du Konda. Côté du Konda, on a sans problème. En tout cas, sans problème. Surtout Boyaka, na Borkese, hein? Nettoyer à Palanga, n'a pas moi balou en angate. T'as là pour nous aussi collecter comme ça. Parce que ton Boyaka na Borkese, c'est quoi? Balou ni net ton yaki na anti-choc, balou ezaki. Le ezaki na ya musala na yo sisi musala. Ok. Ba camarade yanga na ba camarade na basi yanga na basi no libanda awa
komeka kututé donc basi okutia komeka kututé basi bendela biso basi baya bendela biso ba camarade mais moi c'est un mouvement komeka té parce que sur coup de foot peu bêtis en tout cas il y a keba kaka il y a keba Milo monsieur Pézara, on peut avoir coup de foudre mais keba. Si vous avez ce coup de foudre, il y a pas au loin mouvement. Eh celui qui a bâti de l'ébino, on le lingate. Mouvement naït. Donc ça on le côté na bilanga naït. Aux boutons. Voilà, donc parce que moi par quoi ça m'a moulaï, to continue biso. Maintenant et là on est ce que ça là que yo longwa penza anti-choc au salaki 7 ans. Moi je crois que vous avez parmi bateau yo ba ki comme moi connait anti-choc pour série wana et loko bo betaka wana et la moussaka pena quand même parce que l'on est salara que de obondo au tika pena anti-choc. Bon, et là, il s'est là qu'il y a un longo anti-choc. Ah, bah, vérité, kaka. Oui, si, il y a la vérité. Tokendaka, voyage en Afrique, après Tokemikili. Tobandi Tanzanie, non, Nairobi, Tanzanie. Tomi na Tanzanie, Vesco Fahatika, Bissoana, Aya Mikili, Aya Obongisa Masolo. Totikali, né Totikala Guana, Natikala comme il était moi ancien, donc, chef d'orchestre, donc chef de discipline. Deo parce que ndenge zalaki to recruter ki moi ba massa miso bayaki bandeko miso soye bayaki to yaki na ba pe voyage en Afrique so solo le temps so na deo bien une personne le bini ah ndenge via keboye bandole to beti to zi lokoto to soka yeboye avant to tambola ah to solo na ve après ça moi espèce parce que to communiquer to ko so moment blo abike pour ezala na si si mutu na solo li nae akaye bisi mutu misusu mutu wana ayebisi mutu mususu siko basali siko moi cliqueting moko boye kenga naza ko intoxiquer ba musicien ce que via ye via pesa ba on la na bango tango via uti pe mikili aye po azo biso to tambola mikili réunion ka ninga zala kat bon ndenge ni botika la kiawa masolo ni leka kiawa ali masa mo za ki wana vie na motion na likamba oloba ne to tika la kiawa deyo abanda ko intoxiquer ba musicien bambongo tout petit bandule en Afrika wa utikali ko futate so ko futite ba matavion te abi dio yo no bagi ne wana vie muto na lo bagi na yende wana tatenge pe koma mutanga bi ya fandia abagi na ndenge ya mabete abine ah no to beti bandule boy via ke po que no bongisa ba solo tanga ya vie so ka libérer et ça la bien surtout comme sur le terrain au lieu de la na biloko bateau kota ba recherche vous en la moitié moi 200 € na yo okende au semi moi basket au semi moi ça na lo baki na ndenge mabete ah lo baki na ndenge mabete ah d'accord OK bon réunion vidé réunion vidé ah bala moko mutu na chambre na to panza na bisoti na kena ngapela na libanda na kota na chambre tena kena libanda quand on a comme ce qu'on se pose la question ah dans pas dans denga mabete na fini pe vite ni même si vie na se justifier devant vie et pessineti moi mbonge kaka ndinga ba na buto to mutu na chambre na ba texto bandika wana to lali na tongo na ba batinde ba texto ba kemiki boy tout qui t'a tout qui na restaurant de déjeuner oh tout quel gars nga Florence na des chanteurs boy ngabi oh baké ah bro bon éviter ba mataki na ngabi ah ba voyager passeport na ngasiko oh baké na ngabi ah ou est-ce que mes grands ne sont pas vieux tout lorsque tu as dans un moment relation nga ya ba jomo bona bosa ko ba komona ba ba ida biso na makasi ba ba men na bengi bango ba bisinga blanc ah ya solo film na ki atiki bino ngabi ki atiki biso ba mi ça va tozoya ba ya ba junga ba sale fort to luka momi mo bo ba yo numéro ya ambassadeur to bengi ambassadeur to expliquer ah bon boya na bureau to ke na bureau ba to tikala ki tenali bon so ya bia ozonga Tébé si gotam, fait tamukati. Mais vie, ni toza wa possibilité, abina wa rappeler bino. On peut faire que mon vaso benga peut-être. Rien, lo mo peta sel tout mutu tatsinité. On a zama mo hôtel donc et inde la bino. Te bon hôtel producteur à sa fouta yena. Tamo sa ba bimisi biso. Bo bima siko après ba yo benga to que ambassade to sololi billet pesate. To benga producteur
ambassadeur avec producteur Abimbo, bon rappeler dans quelques temps, va rappeler le téléphone à l'Echombo. Ambassadeur a mon moyen te, à solo les na compagnie mo boy caméra na sur pero douane. Caméra na sur Cameroun. Après tu joues en Ghana. Kin, tu comme kin sans passeport, na ba tenali. Quand tu comme na aéroport na biso, tu connais na maboka immigration. Un musicien. Tu m'as expliqué, vous avez un peu poli dans mon kili Dakar. Mais tu sais que tu as bimi dans son aéroport. Comme tu as bimi, mais vous avez parlé que l'on a un petit choc. Si vous avez vieux par une amie qui n'est pas pour que vieux, vous avez apparemment très doux, mais c'est quand même apparemment. Fâché à ma belle, vieux n'a pas fâché à ma belle. Grand-père t'en a fâché à ma belle. Tant que tu seras fâché, au PC bonjour net à yorité. Net à liboson a été à autant que tout. C'est ça qui démarche était à Bozonga, c'est démarche. T'es dans celle qui démarche à Bozonga pourquoi? Parce que Zagi n'a battu ni sous la CP là qui n'a ndenge na tika là qui. On a quoi dans ça démarche na mobile il faut na bundana lu kana ba position mususu ya on a que na mekana Zaiko. Ah ouais. Ah donc tant on le ngwana mba monde Zaiko. Ah tant on a le un petit choc. C'est quoi la démarche au Saguindé pour Kota Zaiko? Bon, et ça qui jour au moment où tu as qui bandal, na c'est na qui bandal na qui ta bomba barumbu. Na comme kana rompa kimpanza, na kuta na ba cousin na ba grand frère na ngai période na ba ina ba garde civile, moko akufa na ici mokonga paix à son âme, mususu akoma le colonel Goliath Lufunja. Tant na moni bango par respect na kitina pesa ba mbote. Ah moninga babi batikio to la ndine mission na mamile la grand-père à Kepoto bino botikali mais ndiko tikali awa il faut que ta Zaiko ngabi avier. Kaka lelo abi il faut que ta kaka Zaiko. Lo wala ba fana na ba na rompa kimpanza bureau Zaiko. Kaka na kata lupango wango. Président de Salemba mtazai na kati. Balamogo président de Salemba bimi na téléphone banda solo là. Balamo Simon Konga telemi presse ministère na bino yeyo ministère na bino nenga za koti Zaiko mais yo comment ça se fait que au tikali ba ndinga na poto na expliquer peut tinani ba tikinga pourquoi na tikalaki abimbo soko lingo kota Zaiko c'est toi mouvement za na soko lingo kota Zayo na méprise na za chômeur na minito ceux qui possibilité za labi Zayo la porte est ouverte soko lingue Zayo gabi oui je suis prêt. Après bimbo yaka lobi na lobi na kutana sekema après c'est pembote sekema lobi ça la lettre à demande ça la lettre à demande na yenango président Joseph Senga bino yo banzembo ngabisi na banzembo après sanga CD ya album ba uta ko sala na bossa na combo album mango na bossa na combo album mango abisi nga répéter revoir banzembo revoir ba logo o mingi nga na sala to bana ba tester le boy nak nous on a pas parlé bani pe ko revoir ngo jour à test, il y a 150 artistes et musiciens. Tout ça la test. Entre autres, peut-être Baïbanipe. En tout cas, bah chanteur bah qui belé misu sur naïbi bah comment la barote misu bah. Bon, on a là ça t'es. T'es là ça bah on va y après. Là ça y est après, Willy Boula pas y après. Ok. Bah on va passer à test bah on va y par recommandation. Ok. Donc Ngaï na papi cocaïne, net au bima là 150 personnes voilà. Bazou comme chanteur, Bazou Papi Cocaïne animateur. Comme animateur. Ok. Après c'est quoi yo? Bah là ça va y est. Après là ça y est, Willy Boula pas y est. Bon ça là époque na bino hein, sérieux là. Et puis vous avez pena soudé hein. Vous soudé biso misat. Vous avez recommandation à Jossar. OK. Moni ndenge ozui bande kona yo faut bokanga na bango trop. Bo sala moi image na bino na Zaiko. Monsieur pe ba ya sala ba image na bango. Et puis tozaki soudé to na tambola biso misatu. Bisika tout banda oza yo là ça na Willy Boula na bilo misa tout ah bon siko yo na Zaiko je crois que album le bosso ça Zaiki 77x7 hein non tout ça là il bosso poison poison ah poison ça on a poto na poto 77x7 tout ça là il y a on a na kin OK ouais tout ça les bosso 77x7 oui vous avez raison oui bosso 77x7 parce que y a on dépasse no makambo ah y a on dépasse no makambo boyeto yo ça intesco via bina no yo faut vocal. Ouais, t'es zéro tu y étais. Il y a une zéro Mary Joe, père son âme. Ah, vient en aïe. Ouais, belo bien kerme. Ngé kerme. Il vient en aïe, belo bien kerme. Aïe, c'est un petit. Au fond de la rue, c'est la fin de la bombe, la fin de la bombe marché. On a loué moi et tenu à le pango. Aïe, c'est un bien mais ça m'adresse.
il faut n'aller pas nayo pour amoni nous en amont tout bien tout déchiffrer nao nzembo na ngai ya solo wala na pauvre 6000 personnes Daniel to Landa Daniel abengi pe Daniel abengi chef na biso Modeste clavieriste abi Daniel Modeste boke ne pas de pesa une adresse to kutana lobby na 10 heures pas de à juste $50 après singa abinga na mela bière 6000 la mela bière Modeste la mela bière oye tikali soko otumbi soko osala soupe osali soupe pour te fanda wana mukolo mobimba ngadi ya problème TV ngala sa on est ça blague non mon a même veillé na oh mais 20 000 jours à côté pas à côté mukato ba 6000 ah ve Modeste to bandi pe motema ya JBC c'est ton makambo lokolo yanga ya vero kabese ti tu na déchiffrer sili tu tchanga na cassette abimba pesa na cassette lobi na ka pesa Josar Josar tanga yoki allez bakena wana meko bandi ko déchiffrer ko kotsa ba biloko jour à chant banda e bandelitis na sala na cœur e bandelitis suka na sala vocal pardon e bandelitis suka cœur de début à la fin Josar mutayemba OK ngana yemba te na vocal kaka de tellement ça vocal na sali na vocal na ngana bibina vocal nous sonné zo seption pas mame je talanga ile kinayo na bandeli via 0 likolo ya mobali oyo noko jipe kolembe banate fungola miso likambo fami bapekisaki na boyaki koyoka o mobali azali beta l'hôpital ma aïe 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 obi kelo kwana pesa ki bino makambo e pesa bino makambo kasi on de folle blesse ko no boya po se to yo pe ko kota bo nega ko corrompoint na ko ki pense chaque samedi corrompo aka après pas aller c'est ko kopa mikili kanene bon kopa mikili c'est GPS GPS production ouais kopa mikili na nzela GPS tant ka eloko wana ye mikili na nzela ka mwana kola tout binango après contrat mikili to yepe mikili oui boyo ça la poison to yo ça bo ça un mois en tout cas bo mela pe mon bo mela to ça va 5-6 mois ouais 5-6 mois après to zongi na mise musu batika laki voilà c'est quoi comportement il y a je sais là qui ndengeni à travers bino tango o moni bina sko vient o ye nyoka longo mvula un très bon papa un bon responsable le roi grand-père un bon responsable ye musala neka bongisele musala na le reste est allié o kotiza iko sai musala na ye donc ye er so qui est la musique et coquille de wa zawana adamo zawana bon là ça will bobanda ce qui musique et sili mutona mutazonge pa na ye donc ye rigueur kana boulot ba bino nyosu bo copia c'est-à-dire bo copia ga bien bino nyosu ouais to copia ga bien pour c'est bon mais quoi ça le mot dans ça même non bien brondo bino na ba on a bon monter et je m'avais na matoi bon améliorer hein bon améliorer moi ba voilà bino soit Jimmy maintenant ma femme va changer en gamme donc voilà et puis bino tout besoin voilà aïe 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 en tout cas voilà mais qu'on appelle les qui écoutent quand même balou na yo quand même balou en mouvement quand même en tout cas le mouvement ça respect na ba mikolo respect na musala na le reste taliété oh maman talié on va danser talié Marty c'est musicien sous ba bota na ba danser za écoute ouais to beta pena boyo comme moi de bato dit que chanteur auto intel azaranda comme on a dansé oh donc vieux maman talié na likamuni bolingo ba trouver partout retrouver bolingo na musala na classe partout si ko empêcher mutu bato balingani na si ko yo tango uti place ya baloi ou est-ce que place au blague non mi be ko ya na est-ce que ça gonen bon na mona ki normal na mona ki pour moi ezaki na normal donc mutu mo moi liberté puis moi légèreté mo boy ah donc na zaiko za oyi sali musala na yo les restes équipés na ou tena danseuse linga na yo ce qui après bouquet na boîte ata ba moni ba web ça je sais étaliété de occupé le concert beta magi déjà et c'est là qui mutazoki te mutabundité si on boy web ça pourquoi agelo combien de fois agangelo combien en tout cas de atambala mokote ah bon atambala mokote
au monde pe kanda na yede kanda na yana monango ba tant to linga to zonga kin ba mise ba tikali tant weli tikalaki a binga pena na za 21 episinga binanga oui nani maite to zonga na yo me merci quand même to zonga malasa merci mais dans un regret mingi pour ndekona ndanga zotika la président miki ko solo anaye à convaincre mais bon les décisions non les habitants c'est pas grave tous ont l'option et l'avion peut coquille tout seul chicken comme cette zone so kozonga tant bozongaka nde bwa kosala nzembo patalo na mokaba yangwana busanga tant bozongaka wana to sala mon album il y a 77 fois. Ah ok, ça on est bon le bosso là. Zongela ok. Ça là elo wana sikana na soissage. Ah ouais. Ouais. Siko na Zaïko ça combien de temps? Na Zaïko. En tout cas na Zaïko na ko ba moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Mais ça comme makambo benda. Ouais pour ba vie on a pena ba linga biso. Ouais. Ba vie on a pena ba massa présent je sars ba linga. Donc on sentir ba o chabino à l'aise. Ozo no boulot. Donc si ba fouteli yo ndako ba bengi déjà propriétaire na yo kende na bureau intel ba fouteli déjà ndako tant mususu une année ba biso kaka condition moko petit Zaïko wala la libanda te so ko lia ozala posa olia ya ko mona biso kendo zo bilo olia Zaïko ngata mususu pe salaire Zaïko na banda okipete pour ceux qui na yebike na besoin mbongo tant mususu colonel Mobo na bengi vendeni wana perodo na bakadoko bazana no vendeni na koleka oh likako ke na botam su ba cheli au carburant plein ba peso tam su paquet ya ba franc au bimi na motambo uzongi no pale tam su salaire présent salaire na demo na zute e bon ma sa ki nga bangi na mama na salaire na to na e pa sekema c'est neni tu ka ngona na le kalo bi na bureau na ba peso salaire na. Donc c'est quoi qui dirait que côté ah tes côtés on a vraiment dans ma mouvement la fin de mieux et puis à l'aise les Zaïko la fin de bien à l'aise Zaïko. OK mais c'est quoi différence ni monaki entre Zaïko na quartier latin. Oh Zaïko na anti-choc to Zaïko na plutôt na anti-choc pardon. Zaïko na anti-choc différence les que bilanga il y a président grand-père Kosimbate Zaïko kota pona sala oyolingi voilà olongwa siko pona ni yumto zaka lezi ndengona yepena place mais à l'aise pena soki na longwa ka Zaïko na longwa ka pena Zaïko na ndenge teke président Josara linga inga itete na longwa Zaïko par rapport ya mutumo azalaka azalaki wana donc yelinga Zaïko ikufa donc soki elema za na Zaïko au chao mal à l'aise na ngwa mutumo azalaka il faut rien à Zaïko si le lopa azalaka si le lopa azalaka na Zaïko ba ne pas ba mise nyonso to ba longwa même na au ko imaginer mutumo wa via d'amo longwa na Zaïko na cause na mutu wana ba vetilon ba grand chanteur wa ba vetilon cause na mutu wana si le lopa azalaka si le lopa za ba sali cliqueti ba longwa ba tika vejo sari yemoko kaka ye a kesu président ke ba bat bali batikala après président ju bato ko ozo na bango à sa grande surprise groupe Metika la présence de 4 sur 5 personnes mais il était dedans donc on a longwa voilà c'est que sur la longwa Zaïko sur la meka quelque part et aussi Simba pour na mwana mobali j'avais la conviction que sur la ke obeta porte koto et Simba na saka même pas koto na bula ok beta na quartier là na banda au mona vive la musique donc quartier tona yo kenda on neti pour la colère hein neti pour la colère mais pour na ko prouver pété mais pendant mécanisme ce que Simba pe après la mécanique pe Simba qui na mon père bon point de choix nous qui n'est quartier latin bon pour proposer on proposer na Vejoni qu'on appelle Sembote na masana na mususu ndeko mususu ndi badiata on a wana fana na période na ma campagne na château vient na tous pepele en béton na appelle Sembote pour ba nobeta ba match chaque dimanche biso Zaïko to ba nobeta chaque dimanche après match ba pourquoi to kenduli donc tous pepele bo banane déjà banana ba Zaïko anti-choc. Ah bon? Ah, autant de musique. Autant de long. Parcours en live, il ouais, parcours des amours live. Tu es bani na ba famille, ayebi ba deux famille. Donc ayebi na ba famille mo bimba. Ok. Si quoi, ok, test dans quartier latin.
Après, bon. Oui, déjà, Zaïkona, quartier latin, Zagim Mbeli. Ouais, bon. Au décevant, peut battre Belé à Zaïkona. Ebele. Parce que nous avons ah bon, Déo, Pena, quel soukouna vraiment. Battre Ebele, Pena, Zaïkona, décevant. Mais Zaki. Na tala pe vina yo na ite na tala ki na no vina ngai mutu na tala ki lobby na nga quoi na mona ki lobby na nga après mona koto tam susu ce que c'est makam ndenge zo za lelo makamba ba poison tam sunne na sana dayari na zaiko donc na tala ki vina nga la bite na longwa na tikela ye bonga na ye na ke luka vina nga quelque part na kepe ko luka mo nzambe na mawana na bolimo na ye et ça là oui ça là on a testé na yo pe simba pe puis to yepe mikili na quartier latin maman boki mikili maman ouais tant on a côté on a ça là on côté maman en pleine préparation ya ifrakata na côté passeport on les a ngabi passeport on les a pas président de ça est-ce que on linga opé ça mais quand on sait parce que passeport on est toke mikili na côté côté parce que un peu passeport on a actuellement na le belaron émission tout en tout cas président Jossard place à Zanzamba Pesare Kaka. Wana sa yo kipe ko côté de quartier là. A moninga kutu na télévision déjà na lobby. Ba danseuse ba eli masolo. Mamba obeta na bana OK na victoire ngana olega na Star Club na Télé Club sur Star Club de émission mo za kala bona RTNC. Papa Deo. Ben c'est na podium. Asala ne pelo. Tant na sanga passeport ah te vieux wana na parlo. À discuter consulter les gars et pas à Dieu ça passe au passeport na bien fait présent Dieu ça les gars nous au passeport bonne chance vous avez cosa nda kuna yo quand tu veux dans un passeport on a kepe na PCV le bien ngo payer ma solo pas nickel c'est comme quand vous sokutana est-ce qu'on na Koffi Olomide moto yo vous avez déjà mbeli siko vous sokutana vous vani siko bu ah tu la kawani bon, à ce moment-là, on a nous en tant que chanteur. Et puis, à ce moment-là, en tant que chanteur, après, bon, c'est tout, hein, c'est en tant que chanteur, après. Ce qu'on a testé, c'est l'oni, c'est là qui est quoi, c'est Mayanga Panayo. Na sala diva ou bien Gino, na sala diva on dirait. Nous t'abandons de la zaka dans le pan on a hier. C'est les diva à tout Eric Touti. Eric Tabia, Tembre, ça va. Zara Ngai, Rama, Feli, Montana, Eric Touti, na Lola Nancy. On a bauti fraîchement Mikile. On a Nzemba bébé. Et ça pendant 6 albums là bas. Après bon mais quand nous diva na beki ba betelinga na yembi ah chanter la boy vraiment en tout cas na habité chanter la boy il faut qu'il nous Mikili vraiment il faut qu'il nous après bon on sait combien de temps na 3 ans ça 3 ans ah na katata pour mila vinate non c'est le tout mozo pe mo opportunité biro tchana banzemba mibimba bani ouais bon ezaki période on a kotaki yaki période où il fallait ba artiste album wa musicien c'est une chance n'a pas ça merci beaucoup grand mon pas au place à aller après c'est mission toute chance et puis naché nzemba tous pepele en betolo c'est que yo mutu négocier na tous pepele to yem ta négocier oh mais tous pepele d'aller mutu na hôtel ouais parce que y a non négocier sur né bon ba yebana déjà hormis hors ngai ba yebana ba ngombalé déjà ndenge na bango nga viem tabenga bisinga ah to solo ni jana na tous pepele na vie te veut tout ça benga OK to solo jana vie to silani bon c'est bon OK après c'est tout hein bah on va me souhaiter que ça va cuisiner interne ouais non mais quand même on se retrouvera pour wana œuvre art tikala œuvre d'art ouais na se retrouvera so na se retrouvera tu sais que na koloba mabe na se retrouvera na moi peu wana na se retrouvera OK sikoyo de bon de toya ce qu'on a quartier latin moi tozoya to tambola tu comme na quartier latin toi comme na quartier latin sikoler oye quand même ndeto ke dega mibeko zala ki balwa kuna ndeko tunde suka ya mibeko ya solo kuna ndeko la ki suka na mibeko ah bon donc yo ye oyembi osilisi kotala dansezité ko solo la pena dansezité oh ba mona pe bino mibale na dansezité donc kuna na mibeko kuna ya la ki pena donc ce ba moni obongo donc attends-toi à eloko mo soir ozwa
12 soit barobengano na miso abatu soit ko soit petam sous gifler donc komeka ko tuté komeka té on est tous amoto fandi boyo ba momi ba oti mikili ba otala papier gagne na ya on appelle ça bonjour aux le zaps penako aux appena le zaps pena ba otala yo chez yo oui et c'est ça la même mission oui salama wana beta pena masamo mbata na mon frère pour danser bato danser c'était bato ba mikili ba otala vie ye le wala ba na bato ngo ya linga sa neti ngana ba na bango azwa le zaps azwa pena le zaps biso te pesa biso ba méchant de no robeta on va beta en bataille qu'on a la télé va pona pesa bato mbote ya pesa na mbata na bo on ça ils a chéri ils ont travaillé sur relation na confiance inen Moussa Leli na patron c'est tout. Ah bon? J'étais travailleur chez mon patron. C'est tout. Mais c'est quoi assez comportant il pose à part la loi. Ben dans 3 ans la fin il se comportant comme mais ba tout ba yebi ko finira se comportant là. Aza Kofi Olomide o ba ba yebi. Comportement les aya. Ba likonda na bino kitoko. Te côté likonda pena donc côté wana likonda deux fois terre. Après ça na mais il y a des lois côté on a des conseils. Loi bilanga na ende ko mekate poso côté na bilanga na ye. Soit aux 12, soit on appelle aux zaps, soit à Bengani, soit vous comprenez mon rôle. Mais vous souvenez de l'inga dans ce cas là katiwana. Ah mais batimbelo te soit timbelio, tambolia. Ah bon? Soit timbelio, soit yemo ko ya bet, bandina o beton yemo. Donc on a consolé ça même pas danser. Consolé ça que tu danser sti. On danser ça so bien na yo télé nous hôtel la danseuse. Oh, otani. Quand la danseuse, ceux danseuse bien na biso to la ceux danseuse. Bazebola, tu quitter na so traîner so. So ça vient ko boquer na ma solo, pour développer. Ce bazebola ba. C'est comme bomi tout na répéter mais pour la nibo to vivre ba basi to sola na ba on te bomi tout na répéter. O mi tout na ndeni bilanga na. Nga ba danseuse depuis na kota quartier la tena na bima na yebi ata 5 combo ba danseuse te. Tata 3 na yebité. Occupé bon. Occupé on a le Cameroun. On a continué période AC Milan. AC Milan, la petite nation aux États-Unis, ceux qui bimbo. Les deux on a yebi bamona. Les restes au batikali na bina bakomona. BBC na webe, comme BBC tant comme na maison mais. Sandra Ali n'attend que et pas JB na weba comme Sandra Ali. Donc ça on a tant que tout est on soit tant wapi. Baza et pas naïe, c'est pas viram. Donc même na bango peut attend libanda boy ba vita ko so sabina attend libanda. Ba ko mo ko donc on m'a dit na podium. Ba koto. Bino koto. Donc côté bino boza, ni suna bino côté la côté bango bazate. Ah mais on voit le peu esclavagisme quand même. Ni suna bino ba garçon côté la côté ba fille pe côté la ba classe ba garçon bazate. Ça on a stratégie ba garçon le la podium, ba fille na sima podium. Ouais. Donc ce qu'on a donc c'est que à contrôler bino tout. À contrôler bino tout. So meki ko so ça. On va la danseuse. Yo, on s'appelle un chanteur ni so azoyemba. Ça ko lobi kana s'appelle atam so so. Bourreau. Ah, est-ce que pas bourreau to et pas soleil de brondo. Yo danseuse non. Ah, président là, rien. Attends petit toi rien, président là, rien. Ah, petit toi na ebisa nga bina akufa nga na musala akufa nga Cameroun. Donc il peut se aucun gêne ah nga pena s'appelle na aux autres vrai 12 na yo comment tika la après le mo le mouvement donc c'est que moi souffrance pesa eza so ko lingi ko tana buzo ba wana ndo mo na souffrance wana so yebi ke bon ne na zabu na ina musala na sa musala na koti na karma tamboli o mo na mo tika na mo na makambo na ta so yene na buzo ba wana ukuta na pena so ba luango siko ne boyaka bon nani so avant samna samna ba luango au côté déjà bato déjà on va biso ba massa déjà on va biso ya ke ba ha ne yawa misu na ba moni ba zebola misu chango pilipili kota la bango te tala kutu te so le boyo kana bien avié ba zebola ko calculer la bango tata bazo bin na lokola ba ba katana ko tala kana kutu te poso zo tala ya zo tala ba tala misu ba garçon ba d'accord ba bien na tala misu ba garçon oh oui abi ko tala kutu te ba massa wanda fongola ko tala ko te ko kipa ko te atomoni azo pour la mbula
komema kutu te po soko memi bamoni bino soki ekomi kaka pavier donc okomi na donc okoma mal à l'aise moko ti yo mo lâcher. Mais est-ce que ezala bon mpo ani ezali bon mpo ani bon eza badanseuse na ye moko ayebi ndenge nini nazwelaki bango na ndenge azokomisa bango na ndenge avoyageaka na bango na ndenge alatisaka bango donc baza bana epa na ye c'est tout à fait normal aza na bango mpe mwa ekingi po bana basi basalaka n'importe quoi. Voilà Deo Bondo siko kuna longwa po ani quartier latin na longwaka natindaka mwana awa ntango nakaki na Zaiko tindaka mwana coach Rigo Lorenzo na PC Mbote place azali natindaka ye na 5 ans mwana komi 18 ans majeur fallait bapesa ye nationalité naturalisation na ye bon sikoyo lokola ebande mpe kosala soki toye nazokendaka barendez-vous bajugement epa ya baéducatrice na tribunal ye osala ke baye kozongisela nga autorité parentale parce que basengaki nga passeport bamonaka ke nakota légalement po bapesa nga carte ya séjour naye nango mpe na convocation wana vie na convoqué na préfecture naokende mpo nazwa loki natinda mwana akomi na age ya 18 ans bali bapesa mokanda basengaka passeport bamonaka nakota légalement mais parce que eza wa te eza pa nani ayebisenga eza pa ya moto na ye mobo ezali mpe na studio na montre na Davo ngabi mais nabengi masa monga bise yaya tala convocation na ngabi brondo baliaka mafuta taba ntango ya na moto moni déjà ndenge oyebisi vie fallait pas oyebisa vie fallait ka obeta chita nsima osenga passeport mosusu via opeso passeport te ngabi mais ça passeport na nga nazali ko bapesanga ngo sans discussion mais apesanga bamonaka ke nakotaka mboko oyo légalement et puis toza mpe na poto toza mpe na poto wana totikali na 2-3 mois tozonga kine aboyi nabengi père na biso nayebisi papa tala situation boye yebisi na bina oza na possibilité otinda ngabi oui natindi mbongo wana période wana DHL ezalaki nanu ça va une semaine après nazwi passeport nakende yango il faut zaka na visa ngabi passeport eza na visa bakangi yango sikoyo éducatrice ayebisi ngabi nango kende na organisme mo boye bavoka baza wana okutana na bavoka nakende okutana na bavoka il faut funda ye ngabi bafundo na communauté na biso na ya bima bien te donc je préfère mettre tika aussi c'est comme ça faut futa na futa combien sur ma 200 quelques euros wana futi après specinga récépissé dans la pesinga na bengi pe masa wana na bisi yaya nga na sur récépissé donc dans 3 mois de naozwa carte ina mais yawe bisa vie ngabi jamais de la vie on est aboy bozonga nga na tikali siko na tikali siko pona bunda après na tikali na après vieux parce que benga hotel benga pété lo mon pété après il y a tant ba période mo boye comme na ba problème ba visa ndaba ndiko ça ce qu'on appelle na biso tabenga biso vele na biso nani Vegabé Vegabé a tembo na pesi mbote place ali ntasala ki appelle nanga modogo wala soleil azaki na kin soleil ayi na ndenge na ye après ayozwa ferry après tozonga na bite pardon ngana tikali koto ok sikoyo na ba leader nyoso yo vandi na bango pona yo muta malamu eza nani muto bino ko vandi sans problème muto na ko vandi sans problème ya Josa pona fana ne pas sans problème ok et à présent Josa bona bala Josa Josa kaka pona zala l'aise nana zaiko en tout cas Josa to mbongo pe na tinda mwana na mikili nous pe na nzela zaiko kaka ok ce que de bon de so vandi boya mo potala pe mo pe tamso raisonner elonyo regretter na carrière na en tout cas na regretter na carrière musicale na regretter l'autre en tout cas na regretter l'autre on a tamboli na sali on a ko sala donc na yembi na ba grand donc na regretter l'autre na mtomone na tuna yo tuna ngoza na tuna pe mo bato belé ba Michel bien nazo yamba Natuna mon père Serge Mabiala. Serge Mabiala c'est un bon chanteur. Natuna mon père Cézino. Cézino peut Natuna et Motuna wana. Apparemment bino bossa musique a bien. Boyemba bien. Bozana ba CV Kuba. Mais il y a des ça là que ba musique no bossa lelo, ba nzem no boyemba lelo yo, ba tuba e ba yangote.
Pour moi, nakoloba batu bakomi beaucoup plus plongé dans la technologie actuelle. Dans la musique, il y a son bima, la mélodie bima, il y a lelo, il y a lelo, il y a oh batu ba qui ne va qui lelo. Donc ça beaucoup plus. Les athées pour la banane chance ces athées to bino boy banzela musute tonde. Facteur chance, ça joue. Banzela misusu, je ne pense pas. En tout cas, dans le facteur chance, ça joue. Et puis, dans mécène en scène, tous les soutien, les producteurs basés sur terre. En tout cas, je ne pense pas. Parce que Banzela misusu, tous les artistes belés, la commotion Banzela misusu début sur tout le bima la bandenge mo pe boy. Donc les facteurs chance et puis ma mécène en scène basé sur terre. Tout le monde ça la autoproduction biso moko. Donc il y a un peu sali bon quoi pour moi. Antichoc, quartier latin, Zaiko. Ok, Seigneur, il y a Kissi Makasi. En tout cas, na koloba vérité. Ok, Seigneur, il y a Kissi Makasi. Na koloba vérité, Antichoc na tikali comme on a kissité. Na Zaiko, il y a beaucoup plus vie de prière parce qu'il y a un catholique. Je m'excuse. Na Zaiko vie de prière. Bon, mouton tabac. Mouton tabac. Ceux qui bakunda tabac na kimpoza son inter. On a masolo kaka masolo ngana na oyo kango pe masolo na tikala pe ngomona ngote koza iko pe balonga ba ona kimpoza mouton tabac bakundola te. Donc voilà yana masolo ba congolais. Et puis nini solo bano quartier latin. Quartier latin. Bano Bamba qui c'était? Ah qui c'est quartier latin en tout cas na habité. Quartier latin na tikala comme on a qui c'était. Na habité tant mususu. Kolo mouvement ya bageni na bando sala na biso. Bako meka mesaki te entre bino, bako meka mo. Bako meka to we bandeni ke yo ba meka yo we bandeni. Te entre bino na bino te mo na keno. E mo yemba bo voix ki yi bani. Non, naturellement mo na hotel naturellement pe au sentir makambo wana te. Naturellement ozala te. Na quartier la te. Siko yebsa biso. Na musique qui c'est zalaka tu zalaka te. En tout cas na musique qui existe. Qui se peut existe. Pour moi, on a proposé il faut simba biloko ngana okokangote. Oh ce qui te bisoto simba jamais de la vie. Qui se peut donc ti au salipe carrière no boss que jamais qui se nastikali ko simba qui c'était. Jamais. Deux bon le losikoyo ozo sala nini. Lelo oyo na vie nanga siko carrière solo to carrière non vie musicale na vie musicale non ça carrière solo sa carrière solo na sala acoustique nanga malembe là na tika na 2 titres donc là na zo zela na cette semaine ou des semaines prochaines puis na benga Ramazani na zela pesu su vie nanga ya betolo to sola gina déjà asia na kuna c'est déjà moi 5 na tika na 2 titres. Parce qu'il faut ça image moko pour na boka on a fait le temps l'homme monsieur Bima ceux qui dans outiki quoi na bimsa tout. OK. Au second de la souka pour nous sauter sur la zaba kota. Non, na tika na 2 titres, na tika na 2 titres, na tika na nzembo moko ya Godé Kimani et puis na nzembo mususu ya Massa Mobo ya Betsa nga na Kin. Paul Kamuleta za na Londres. Donc na tika na nzembo na bango ya Godé Kimani na Paul Kamuleta. Est-ce que yo za na mouvement te? Na Kin na mouvement. Voilà mouvement. Mouvement ko bro. Brondo Arca Brondo. Arca Brondo. Donc non c'est beaucoup maka ah mais il faut chamo initial na yo. Arca. OK, voilà. Ba mission pe ça. Si Marty c'est mal ouais. Bazela wa tukubula bakali bazela pe ka mikili na to. En tout cas mikili egoya na un jour mais bazela kaka bon. Patience futaka. Bon, mais c'est plutôt patientat. Tu beta ba makulu, banzala balili, ouais. Donc on a moi chance. Leader dans la mikili. Leader dans mikili. Moi chance, mais surtout dans cette période na qui galère ceux qui mutumo uti mikili afana na zone akini donc il faut kende okuta na tam son petit frère na ye bo bando solo la tineni ça vient nga bon la couture na vie comment peut se ba plan donc on a galéré vraiment on a galéré. OK voilà to comme na biso na suka de obrondo taba to balanda biso na éviter message ko lancer sikoyo na
po bato ebele balingaka Deo Brondo, bato ebele baluka bamona Deo Brondo okoyisa bato na yo nini? Merci beaucoup Ken. Bato yo balingaka Deo Brondo oya lingi alandaka d'évolution artiste na bino oya za présent awa na plateau na Facebook na ngana comment Deo Brondo artiste usenga demande nazara beaucoup plus mingi pendant na kati ya Facebook te mena zo tempé ya kotala ko répondre à l'invitation à bato ko répondre à message à bato là na osala acoustique na ngana c'est ça qui 5 titres et c'est Silly mixé et zangaga na bando sala ba image bozo image na sur na décembre bozo image tam soit il y a nzembo tous pepele ya mbeto le soir image ya nzembo madame nanga na acoustique après il y a les sous mamakam sous mais ba lingi ba dédicace na acoustique adresse nanga il y a ba réseaux sociaux betikaka Deo Brondo artiste ozonga na TikTok le rôle les réseaux sociaux betikaka Deo Brondo au monde ngo senga demande ceux qui au s'abonner na yana tour nanga pe ko s'abonner puis tous allons toujours en contact quoi. Deo Brondo bala abu pia. Ah Deo Brondo bala na bala pena abu pia na pas. Asama mutu abu pia. Grand prêtre mère Flora Mujinga la préférée. Donc un grand merci. Ah ça les belé na ça les belé na finalement vraiment. T'es comme le niveau c'est que ça les belé donc des adresses na kin en tout cas non na ça les belé na voilà na pesi merci et puis na pesi papa Bokilo na vie féroce ba salam et belé maman Bokilo na maman Alice ba salam donc voilà moi des personnes vont aussi ça na biso kase tous pepele ambetolo Gode Kimani na ko bana Gode Kimani mbongo na yo na salon to ya to futa galar mbongo ya studio na yo na opeso numéro Ramazani yo bingi Ramazani boseli na Ramazani ningi zala kanga na kena sali musala na jour à image o solo lina bato ba ozonga image na yana teni na nga bazonga image ngado to silani et puis na pesi grand prêtre Lopez Sambi ba salam ebele sans oublier mon ami Arma Makima garçon ya mwindu na bosani te coach Lorenzo na li fanto na nga ikolo budget na kin Issa bakalate. Voilà, Ezalaki Deo Brondo, je crois que sans polémique, hein, artiste européen sans polémique, et puis je crois que relation na yé, naba musicien sera toujours sous Kali. Il y a rien que c'est pena donc il y a méthode. Donc c'est comme ça bisawa Ezalaka mo boyé, moi ma solo ne sala mo bien posa, trop baga story no change. En tout cas, merci Deo Brondo dans le passage nayo. Et merci Nabino Bandeko Bolandi Bisso, restez connectés sur Tolo Bella Vie officielle. Ceux qui m'ont aidé à partager les bisous émissions aux Amala Momingi. Et la suite d'être au prochain numéro. En tout cas, Yamala Mozakoya. Tolo Bella Vie. Merci. Sana ozongae vraiment nandimite ngamotema molembi sepoya kozela yo ngala kufa kaka boyo mwana mama Jean-Pierre beaucoup tunaki vraiment nandimite palangala lego ngamotema na kolela sala ozonga Sana ozongae vraiment nandimite nga motema molembi sepoya kozela yo ngala kufa kaka boyo zinago nzambe o Je te love bien tête de la Genève vraiment nandimite palangala lego na motema na kolela sala ozonga